Merci Nabiso Nyoso Bandeko Balandi ya Kambe News. C'est Nabino Poponda na likanisi ya mona mboka Jimukindi. Honorable. Na recharger te honorable. Malgré bato wa changer institution mais nzamba zanzambe Jimukindi sala idéologie à tous l'Obert Makambango kan information na bino na Kambe News. Lelo na kolobela bino makambo eza solo na longwe net ne bosenganga na bandaka po na za muto miso. Bayebisinga makambo ebele meleo na olobela makambo ya matata ponyo te. Matata ponyo aye na olobela ngo parce que ça mona mboka. Mais mona matata ponyo vrai aventurier. Na olobela bino na Jantiningo bila na olobela ngo awande na zo pesa bino masolo. Boko melinga na otanga message ya muto mote. Na pesi mbote na ngana papa Kititi na mbudi. Melo na regretter pona nini? Tout ça makabango comme président Félix président nanga Union africaine on dirait zo considérer ngate comme kulutu nanga bobo lizibango tepela makabango yango yo président Félix azo sala po mboki tambola melo na bandi lelo ezanini matata ponyo ba voter motion assemblée basale na ndenge na bango o matata ponyo azali mojete papa to banga nzambe matata ponyo moyibi akala na lobaka awa na solo banga mokokolo nzoto matata ponyo aloba bana osela bukanga lonzo na seba ngo université maponyo na zoksi maneti mais matata ponyo aye comme sénateur en vie nde ba pesa ba sénateur en vie na Joseph Kabila matata ponyo sénateur en vie alobi na longoli papa ninga aloba na ngaki oh non sénateur en vie pour aza sénateur matata ponyo mutoli moji azate mais na moyibi na ye aye pa kule pa sala primature wana o same lukonda salelo to banga nzambe matata po to bana bango bien auta na beseko muto amema yo wana eza grand frère na lokaka na oloba bien muto amema matata po mbo Kabila Kabangi kucha po na mona mboka shina Rambo Joseph Kabila Kabangi sénateur en vie bayela e muto mo matata ponyo muto ele grand frère na lokaka ayela ye mais eza ba aventure parce que pona nini na babilo basala babeba na meme na wa pesa e cours ministre de l'économie Daniel Mukuko Samba amona gaza compétent akulaye rapport sala ba aventure mes frères congolais tozana makambo état de siège matata poni azongi pona kwambrie nani na ina bisabino lelo boy président Fachi beto Fachi azana manda na he na ba Augustin Kabuya na ba Kibasa bosela makambo na bango na osenga na assemblée wana tango zo lever humilité ya matata poyo te où allons-nous on est où on va aller où ngana lobana nga vérité wana parce que tozo kende wapi président Félix aza président Union africaine za mandat inane bola kisabiso nini ba député ne bo votaka sénat ne bo votaka ba loi te wana za makambo na ena ngote melo na oseka matata ponyo to ebana naye muto na auti na beseko muto ena lokaka grand frère na ngato so na epe to za na lokaka na beseko na yete pona finga matata ponyo un député un premier ministre na primature azana sénat azana assemblée tena finga ete leo na oloba matata ponyo aza moto ba voter ete do faire Kabila neni Kabila sala 0 na mboko Joseph Kabila Kabangi moto na servaye aloba so na zana 5 personnes 15 personnes na banana 15 tina 5 mais azanga moto autre lelo Félix Tshisekedi Tshilombo asa l'état de droit Willy Bakonga na makala kamere miyibi akala na makala bana mboka ndebo senga lelo émission na bino ngoyo bazaya kukangama na makala wana na kuta bango wana na visiter bango mais ba aventure na Congo totikango batu ba s'abonner ba salinga ba émission lelo na ebisa matata ponyi fo bakanga aloba na Afrique du Sud ke baba na ko sela masango bukanga lelo sema université maponyi kota na compte ya l'état ou bien la compte ya armée mais la compte ya batu na zone lisolo nanga na loba na bino mercredi wana lelo samedi
nalobaki ba changer tête armée ba changer général et armée numéro 1 na otanga komona ete to binemi te pati na bato na bo manga ba longola ye nanu papa na ko mukolo te aza pepele kwa ilukamba longwaki awati ba longola ye nanu ba longoli jena mula la police alonga boni akene esika ba yebisinga leone mo ba komelinga jena alonga boni Benjamin grand frère nanga lisala mona be bombolo ya kewa nanga hotel melaite mais ça la musale monana bana Kongo bakomenga pona papa na bongo Jean-Pierre Bongwangele oui ngai talinga te ngali amba mutu te ndina yawa papa nazo Sabino facia e na bato a commandement et puis na assemblée tokuta Jean-Marc nazo bana bino lelo ba Kongo to changer histoire te ba aventure leki belé na bano bana bino ko sekara comme na kanda Congo eza na ba aventure bakangi mundele mercenaire na ba armement na nini tuza wapi chacho mbala zana makala na ibisa bato to changer histoire pour nini rapport mamping na tanga ngome so na tangi ba mongo ba po asa ebele bolimbisanga na oseka na ba vena biso na kini ba Prado ba otamba na ngome ba finance guerre ya este mais toujours linga bande côté tango toujours boma bato na este baza bande kona biso baza ba congolais président Félix azana charge ebele tout décharger ba congolais ngana lina lo babo umani totabo umana kanga na bandi ko seka na koti na service information le quoi bato a société civile au est na ko dénoncer na KMB news bato nyonso basa guerre na est ko pe kufi to so na vina nga moko boy na boy na seka po vio na benga we na $100,000 esangani yo to ngenga ndako na lobby boy na otanga bato nyonso basa rapport mamping na tanga bino 400 présumés eza na rapport mamping na zo sabino lelo président Félix asali impa ba congolais tous a bato na lana député moko na top Congo azu émission na nga lobio to cotiser $1 aza député national ba sala na assemblée eza ete nga na lobaki na etando muke na bi to sala makamba ko soutenir armée na biso na $1 peuple ya welisi yango bo coup de chapeau initiative yanga mais mayele wana eza ete to sala to soutenir armée na biso nde na oloba boye président Félix akolongwa lelo lobi aza éternel te éternel zanzambe mais na osengelo ko moko président Félix asa état de droit boma mi ba komi kolukana ba négociation na biso bo ba vena ba général bangala oyo ba aventurier oyo boluka négociation nanga ngale kana na télévision na osenga na biso na bino tozongisa mandoki Jean-Pierre Bembaza homme sérieux azosa makambo na Congo na TV5 c'est un homme sérieux apija na CPI 10 ans maintenant okama gebino to bola mbonga Congo na rapport mampingi ba okanga bino tendenge nini na kotanga bino na lubaka awa Chéribé na ebisa ko na transport tracasseries dans transport za hausse de prix ozo sala nini na cabinet na yo Chéribé okende oza grand frère to ebaninga na yo boye o remplacer Makila olingo ko mamoyibi lokwa José Makila Soumanda ngana lobibo désormais tout ça la musala pour na Félix ça rapport na bato tout boye na union sacrée union salete union sécurité na lo bana bino désormais tout ça musala pour na peuple bato babenga partout ezana mona moko mama Thérèse olinga pesa endako na lutendele aosa ba manigas alobi na ngabo Félix aza eloko te aza tabou na ibisi na obi Félix aza président to bunda na 23 na zo ibisa bino boy soki ozofinga président de la république bato musu balingaka ba ko charger na yo totika ba bêtise wana on invité on pesa $100 pour na le président mabe te tant pis et pas na osala ngote na zo ibisa bato lelo na so lelo na Jean-Claude Beneta Félix obi monsieur je t'encourage na ba émission à toluka état de droit na président Félix état de droit zali présenté Jean-Claude Beneta Félix merci parce que makambo loba na ngale na tongo nazo sala ngolelo na présenté ba émission pape mpiana esiko za maluko na lundi to vana nayo bato ya nini ya kasango to sisa na bino so bolingine to zongila na zongila mais Gentini Ngobila eloko ba mizima ba bebanaki na bato
ba musulman na Ramada Gentini Ngobila za grand frère nanga premier citoyen ville à Kinshasa oza na bagage te oza ko encadrer te osala la vision ya Kabila si alongwa président aza homme exemplaire yo sala na komba Kabila Gentini Ngobila Kasongo babomi ba policier yo na ye yo commandement ville ye la police à ville à Kinshasa mais boyokani te koma ba flamme on ekosala mabongo bato babenga na olobela on a sege te nena lobaka en profondeur te Gentini Ngobila yo na Kasongo bozoka na te bofundani iso arranger nini bo distraire biso bien nini Kasongo général venanga kasine to solana yo ndenge ofundi Gentini bo samba Gentini apesi 48 heures Gentini Ngobila wa venanga na ola na makamba yumbi te mais na lobby au moins état de droit au kama ki pop mapoto ne bakanga wili bakonga awa okobima te tuma contrôler bato wili akena de voyage na loba na TV wili bakonga na prison na kolobela ngwa awa bana longwa na plateau Gentini Ngobila boto sa musala chef de l'état oza premier citoyen ville na sepilata na loba oza gouverneur mais tika ba bêtise wana osali boye po wasimisa chef de l'état na mandat na ye batouche oza gouverneur de la ville ba condamné yo oza associé bana na te oza associé mosi na te Gentini Ngobila oza vie metango bo luka bo sa ba réunion na butu na infiltrer ki réunion moko Gentini Ngobila na pesa ba coup de chapeau wa so kanga na kumisa yo lelo na ba vérité no botika ba jiwana bosela président Musala résident monana Gentini Ngobila na obina bo lelo désormais na jeune Kasongo biloko wana osalaki bambiskade bapolisier bakufi mibale naza kosepela nango te eza malamu te na état de droit chef de l'état na osepela maloba nanga boyokana na commandement ville na yo inspection eza na kota yese wana boyokana bosela chef de l'état mosala moko te bozwaka bamituka botia ba 200 000 baokanga bamotard bapesi amande ya 100 000 abula moto ya 30 000 bozoyeba te ke bopesa bato malade na moto Gentini ozala nanga administrateur na tokutana abenganga tosolaki me tika baje wana oza vena na bomeli moto me 48 heures olongwa na poste wana na sepeli ke Kasongo a déclaré na landinga moko biloko wana baza bambiskade bino mibale bosisa guerre wana eza makambo chef de l'état te institution ya Congo nde kosambisa bino mibale nde bofundani na Hollande yango tina TV tina suka na oyo na balader ya Hervé Nzaka tokoyokana naza na réseau naza réseau te nanga yebisa bino ke ville Kinshasa eza bongo te Gentini owanganaka na coup de pied bapesa wana poto me oyeba te bato basala montage na makambo ya yumbi wana te totika biloko wana tokomi na institution mosusu tosala makambo mpo mosala emonana ya Gentini oza ve na mbaka nalingaka mingi na sali yo mabe te me botika bashi bosala wana Joseph Kabila Kabange azawa me na katanga kuna moni baflamme osakana te Joseph Kabila Kabange yo oza moto na mbana 3 fois national officiel toza na yo nana problème na ote problème ezali nde osisi mandat na yo vanda comme sénateur en vie vanda lia kwanga na yo po mundele mukolanda yo se paye ozwa yo na rapport mampingi bakomi kombo na Hippolyte Kanyambe Joseph ezate Joseph Kabila Kabange te di pasa ya ba ekare ezalaka te nazolo banga na vanda nanga so bominga yo pe okufa Joseph Kabila vanda na yo Régeni parti na yo kolanda bashadari te biloko lingo memage na Félix mukolo moko egoyina na Kisasa okoluka ta nzela kobima nde baaméricain basela 4 bande wana ya aéroport wana bapume mata omona mo pression osepela nde toza nango lelo na sololi na Joseph Kabila na bamonde ya communication tika Félix asa musala na eza mona mboka peuple azozela résultat Félix Tshisekedi tika biloko zo monte wana Félix akena IBTP honore bana étudiant IBTP mais yo honore ango te tika mutu asa musala na ye yo si olongo comme exemplaire osala tenance tout ça musala zonga na parti politique na yo ekosala bien
mais biloko bakal matata po nazongi apo dauphin matata po wapi na Kisasa wapi na Congo wapi matata po bo rêve bien bo sandeni na gouvernement Kabila nde bo salaki aboleka oleki pe président de la République te na boy makambo wana olobelango na osenga na bino sala bo sala parti na bino ezala fort PPRD pene na Rwanda PPRD pene na Rwanda bo sala ngo bakoro wana basi bantere yango toza na état de siège elingi koloba ke makambo bomonta yango esi esuki président Félix azwi masolo tosala makambo mpo na lobi président Joseph Kabila ngana totambola na mbandaka toza na bapreuve tosala masolo te mpo totelema ya Félix lobi azo échec nazosengaki soki bosala yango mpe nga na obengaka peuple ebima Joseph Kabila nayebi bisika olalaka nayebi bato bazala na yo na banzete ya mbila baza na baeste wana nga na lobi tozala na se Félix asa mosala na ye président Félix asa mosala na ye ekende malamu 30 ans oyo bapesi ye 32 ans 35 ans mpona président béton président Félix béton na lobi nani China Rambo Joseph Kabila toza na yo tosololaka lere moko mama Olive atika kodeklare biloko asalaka wana toza na état de droit tosa musaki ende liboso na likanisa mona mboka Jimmy Kendi nakomi na suka nalingi pesa bambote na ana bato na lobaki lisolo moko ya bien siko na ina bisabino vérité que Joseph Kabila totika baje wana pona katanga kiungo ase amene vidire awa na Kinshasa so tout atangu ba moto ba okanga Kabila na ebisho lelo ngaza na mopanzi sango so tout ata moto so mwana kalonga China Rambo bon ba ronsi bakufa tukundula makambo wana te nasengi kaka ke tozala na kimia alternance politique elingi eloba te ke soki olongaki te nde osalaki baplan na yo faci azosala état de droit tosala mosala kende liboso napesi mbote na général na aji mpe bongwangile bamisa retraite prématuré sa bo négocier na ye papa Jean Pierre Bongwangile napesi mbote na balandi nanga nyonso papa nanga Soumani général bayebisanga mona makambo oloba eza solo Joseph Kabila vanda na yo otonga baimmeuble oza na mbongo tika makambo wana ozolanda politique vanda na yo tosala makambo mosusu napesi mbote na papa Timothée Kayembe oyo asalaka nazala napesi na Even Nzaka oyo asalaka nga nazala napesi bato ebele bambote na olobani nalingi nakoma suka tosala mosala kende liboso lelo naza na émission akoyebisa bana maluku bolanda nga nakoteka masolo lendi Joseph Kabila na Kinshasa atinda bandundu na ya mama Olive naza na bango tomela na kitambo na obanga te nga naza mopepe uraga atindaka bato tosala bango Jacques Ndala azali na Lubumbashi na bango basali loko te Joseph Kabila sénateur en vie China Rambo motu nanga tika biloko wana vanisa na se soki Joseph Kabila bana otemela bamokia bon so otemela Félix aosepela atemela président Félix bana Kinshasa bamotard totelemela yango ti ntango bana otemela Kabila awa na Kinshasa na babemba azala mal vu mais sikoyo akomi otelemela président Félix mona mboka Félix Tshilombo incarné ya papa oyo aluka démocratie na mboko nazobe Joseph Kabila vanda na ona Kinshasa lia bambala na yo eza bien napesi mbote na mosi nanga na mwana na Mailor baende na Jean-Claude Tafeliko Jean-Claude baende Tafeliko napesi bino mbote papa Timothée tokutana bango kaka lendi leo nayaki na émission ya bêtise aux Antiningo bila osala na olobe on lundi décortiquage na Joseph Kabila Kabangi di passe écart. Dans le bien lundi. Ciao. Tout le